Mbote na bino bipai nyonso bozuli baku ya kolanda Mag FM. Tika ete kimia nzambe eyingela o mabota na bino. Tofungola Mag pona koyebisa bino ke bakino mingi bazalaka na système ya kosala automédication, c'est-à-dire bamimelelaka kisi soki babeli yambo ete ya kokende kosala examen. Or ezali malamu te, boza ba détail ni élément oyo. Automédication tope komi melela bakisi sans kosala ba examen ezali eloko ya malamu te. Kasi bakino mingi soki abeli okomona akei komisombela kisi na pharmacie. Misusu kutu bakendaka plus loin a expliquer kaka moninga ke nazoyoka boye boye. Moninga apesi epe ordonnance na ye ayebisi ye ke ngai pe na bandaki koyoka kaka bongo. Akokende kosomba bakisi selo ordonnance oyo basalelaki moninga ba examen. Nzokande ezali malamu te komimelela bakisi sans ko se faire examiner. Kaka ndenge balobaka la santé n'a pas de prix, ndeko kosala erreur te soki nzoto etungisi yo obanda komimelela bakisi sans ko se faire examiner po oyebite maladie nini ezali kotungisa yo okomela kisi mususu nzokande ezali pe maladie misusu nde ezali kotungisa yo. Boyebaka ke bakisi oyo tomelaka ezalaka nanu poison ya makasi. Avant ya komela il faut yeba kisi nini okoki komela pe dose nini ya bakisi okoki komela. Soki santé déranger ki mambango na hôpital to pe na centre ezali pembeni po la santé n'a pas de prix. Bokeba okoya komela bimela mela pe bakoya kokunda yo pamba. Docteur Jacques asili ko expliquer biso maladie ya diabète pe apesi ba détail na ndenge nini mutaki koyeba soki azali na diabète pe ba symptômes nango bolanda élément oyo. Ba symptômes ya diabète. Ba symptômes ya diabète ezo dépendre pe na type ya ba diabète. Tozana diabète ba bengi diabète de type 1, diabète de type 2, diabète ya mwasi aze mio ba bengi diabète gestationnel na ba diabète mususu spécifique oyo ezo senga nini beaucoup plus ba matériel génétique pour que mettre en go au point. Mais il y a les diabètes, il y a type 1. Ba manifestation na yango ezala ko ba bengi des manifestations fracassantes. Pourquoi? Parce que au monango alaini au mona mutu abando mela mai ebele, mutu azokonda, mutu akomi olia azolia pe ebele. Pourquoi? Parce que il y a déjà un problème, il y a diabète, c'est ce qu'on appelle une triade, polydipsie, voilà. Pour éviter diabète, il y a des mesures hygiéno-diététiques. L'engenini au colia. Donc il faut éviter sucre et belé. Trop de sucreries. Na lopoto. Dans la sucrerie, nous avons il y a crème ezali, chocolat ezali. Donc une consommation excessive. Excès ezala bien te. Mutokoli anaye par exemple aller crème une fois la semaine, tout ça c'est pas de temps qu'à développer diabète, mais si on consomme ça en excès presque chaque jour ozolia sucrerie au moni boudin eleki olé au moni hamburger eleki olé au moni shawarma eleki olé. Non, il faut manger équilibré. Il faut boler peu bandunda chou, ce genre de choses là. Et ça peut na vertu ya kokitisa bato ya sucre ni chou. Les choux ont cette vertu et il faut que ça la paix gymnastique. Vous allez chaque jour aux olia au vent de la télévision, aux salata mouvementé, donc éviter la sédentarité.
hein, le sédentarisme n'est pas bon. Il faut nous auto et bouger. Tant vous autres bouger, sucre peut organisme ils ont tiré sucre ils ont consommé sucre en peau et normalisé et puis bisope bandeo na biso ba congolais il faut tous alana ce qu'on appelle culture wana ya kotalisa nzoto même après 3 mois ou babengi check up. Population ya Kinsensu bazali kolela makasi na insécurité kuluna etomboki ezali ko déranger bango baleli epa ya bakonzi Torres atibu pour na reportage. Toyebite soki toloba nini na o etali insécurité awa na ville province ya Kinshasa po soki otamboli na bakomine nyonso okozanga te koyoka kombo ya bakuluna tozali na banga moyo na komine ya Kinsenso insécurité moko ezalaka awa pardon okozwa ta ide te bazokata batu ezala na moi donc ezokipe nango te surtout awa na libulu soki kaka molili ekoti komeka na yo koleka te po nyonso kozala nango ekotika lepa bakuluna okozonga na ndaku na mai na miso awa kuluna zokata zokipe te ezala civil to policier tala degré en tout cas population ekoma kotambola na bobangi likolo ya ba civique vraiment to singa ka sécurité ça so nzela to lembi vraiment to kokana kotambola te bakuluna nzela ezate bangomba tolemi vraiment to senga vraiment lisungi basela biso nzela parce que ndi toza to ba classe ko kale ba classe na nzela bozana ba téléphone moyen bolekeza te mbongo botambola bien te to sengi vraiment lisungi esunga biso pona commune Kinsensu population ezana te ba soda o batela batu ba sala te lokote kulune zo bunda na butumbe ba soda ba vanda balali na banda balali na ba bureau makasi na bango ba innocent na nzela so banusa ba leka kukanga lelo oyo ndenge toza boye bakuluna bakomi ebele likola sécurité mama ko utoteka akokoma ka pembeni boye bakangi ye babotoli ye biloko po nini insécurité surtout biso awa na ekoli oyo babengaka EPD mukili bazokia kotelema wana bana biya bakuluna no eloko ekoleka te soko zana même sacha biloko oyo ekoleka te bazobotola bosunga biso penza bosunga biso awa na batu na basoda bakomi donc moyen kaka te bitumba bana soki basimbi kobunda kobeta na basoda bosunga biso po nyonso wana po nini insécurité mabulu yango bana wana bazokoya kobatama na mabulu wana mulili eza mboka batu bavandaka te bakonzi boyokela biso mawa bosunga biso na Kinsenso bakonzi bo renforcer nanu basiati na quartier oyo pona ko permettre population batambolaka na sécurité po boye tanenge sali kitorotin na quartier Mbanzalemba na commune ya Lemba population bazali kolela na oyo etali érosion ezali kotungisa bango makasi bozo ba détail na reportage oyo. Tozwami na Mbanzalemba précisément na commune Lemba bisika nini bozali komona libengi oyo ezotungisa moyen te population ya kote oyo soki vula ebeti ndeko nanga nimelanga bango balala kalito ipelis moko po situation tokuti sur place Congo bana Congo basala onini eza pasi mingi boka bango moko nde bapeseli ya tala libengi oyo tala ndako nanga ndenge bukani nga mwasi veve na obandela wapi na kusuka wapi nazana mbongo awo soki nake kufutila ndako yango nani akopesa mbongo na bando ofuta ndako sanze esili obimisa mbongo apesa mbongo futa ndako na uzwa ye wapi nazawa baya kosekanga mikolo nyonso yango mama okende te yango aweza na risque osala nazana psika okende te awa bozomona simananga awa ezali bengi elle est déjà au moins 4 avenues na simananga donc eloko eza awa tosenga kana bakonzi keno batela biso likambo oyo parce que biso moko tomeki ko bunana na yango donc tozo kokati bandako nyonso ekei bongo tokosuka wapi papa tokosuka wapi
baya kotala biso pe bakoma kaka pana bapango yekei balakisa biso bisika yekofanda na bana. Érosion wana ele bâtiment presque dans de 6 parcelles. Tozana passe mingi talangai lokola ngai na telemia lokola aveugle moyen ya konga ko traverser érosion wana kangami wa. Donc toza ko senga aide pa ba konzi ya mboka. Président ya biso ya mboka, président Félix Chilombo. A aidé biso na gouverneur na biso Jatini Gobila. To sengi na bakonzi baya vraiment batala likambo po eza normal te soki totiki kaka boye tozo risque Kinshasa et disparaître po ba quartier mususu etikala na histoire quartier moko ezala kasi ekenda na libengi kitoko te. Mobange na sortie officielle ya album Dieu de la prise en charge ya maman Alice Ali oyazali servante de Dieu et koleka ndenge nini bozwa sports oyo. Shalom, c'est la votre maman Alice Ali. Chaque chose a son temps, chaque chose a son temps. Ngongango et Betty pour l'album Nabiso, Dieu de la prise en charge. Samedi Oyo, le 17 décembre, à partir déjà il y a 12 h. Adresse les allées c'est Kakamoko. Léon Hôtel, la boulevard du 30 juin, à 2 minutes, na immeuble Sozacom. Droit de participation, ils allaient juste au Kaka, $20 il y a pas mal. Avec $20, aux ana droit, il y a CD, aux ana droit, P aussi, il y a Flash. Où il peut permettre en tout cas au CPLA, au BINA. Ba numéro au moni ezali affiché na itanomoke benga biso tokoyeba na koyanola na mituna ngala za kozela yo esika deja ebongisa mipona yo oyei malamu. Oui, la réserve de l'Éternel. Nous allons dire avec la chorale Kosabolima Solo. Na quartier 13 na commune ya Njili population bazali kolela na oyo etali pasi ya courant SNEL et yebi bango te bazomitu na soki babusa na bango boza ba détail na reportage ya Torrens Atibu. Kofanda molili na ville province ya Kinshasa ezalaka nango lisusu eloko ya kokamwa te po SNEL azali kosala musala na ndenge elongo bani te. Na quartier 13, plus précisément na commune ya Njili, population bazali kolela makasi na o etali courant. Awa bango moko babundanaka kobenda courant na basinga ya dedemi po koto oyo SNEL atikala kotiela bango courant te. Donc c'est-à-dire awa courant ezalaka ya mari de nuit e yaka nango kaka na babutu pe ezalaka likala moye kutu ya kosalela ngo eloko moko ezalaka te na ba 4 h ekei nango awa moi mobimba bazalaka kaka molili bakoma kaka kosalela makala pona kolamba boka bango ndenge balobaki bapoto batiawo eza ya kala salemi tatiaka bapoto oyo mais elakisaka nango te pure koki koya na 0 h bolala na sa pongi mais ntango kaka ntongo etanga 4 h courant ekatani donc tozali apena ba déranger bano ya mubula ba désordre ba sala ba désordre awa donc kozana sa mulili eza pas tozala posa lumière basunga biso na courant batela biso courant ya bien po tozala po polele ezala pe kaka bien tolonga na mulili na boumba molili courant quand ndongo somona eloko ezate biso courant so lele ye lobby kuna basongi silimi moya ba check o ezala ke kei ezonge tozo futa ba facture cher mais courant malonga ezate o lumière auto filmer a romona ta poto moko te o komona ta lumière moko te biso a molili na molili soko tie courant bana bebeta jour batalaka TVT yo mona ka bato baso bota mingi pa ni courant ezate ba yango to singi papa ya kotila biso cabine biso a cabine ezate so cabine kuna na kumbi kabina kumbi yango pe po kotia so mukolane simbi bango basangisi mba desa pesi bango ba ekotia so mukana ba okende na bango ekura malonga ezate biso ato fifa na pasi papa ya kotela biso makam ole kaka a omona ka biso to libenga papa omona ka biso kura malonga ezate
DG ya SNEL oyo ezali manque à gagner pour na trésor public. Bokita awa na ba gens na bino pour na trouver solution na population pour bango pe ba jouir na o etali électricité. Pour kovanda na molili ezali pasi mingi, ezali ko exposer bango na ba danger ebele. Boye ezali kitoko te. Soki bokoti si courant, recette combien ekokota na caisse ya l'État pour ba kofuta ba facture na bango lolenge esengeli boyebela. Na quartier Kindele population bayebi na bango mai ya régie des eaux te basela kaka mai ya fourrage bolanda élément oyo. Pendant que na ba commune mususu bazali ko jouir na mai ya régie des eaux na quartier Kindele na commune ya Mongafu la population bayebi na bango mai ya régie des eaux te. Awa basalela kaka mai ya fourrage tope ba mai ya source kasi pona kokoma esika mai yango eza il faut tambola na trajet po kende kotoka yango. Awa population bazali konyo kwa mamakasi pona mai. Boyo kandenge bapesa ki communication. Problème à mai, d'érosion. Mai ezalaka te. Donc koto, to ana souffrance ya mai. To ana passe ya mai makasi koto a Kindele. Donc toto kaka mo we ba ma source o mona ke ma saleté mais et permettre biso ka toto ka po to za en choité. DG ya régie des eaux ya kana numbangu awa na quartier Kindele po awa ba abonné na yo bazali ebele bozali ko manke mbongo po koto yo mai ya régie des eaux ezali te. Soki bokoti seli bango mai ya régie des eaux bino moko boyebi combien ekokota na caisse po boye kitoko te. Population bazali kolela misusu bazali kosepela misusu bazali konyokwama. Quelle injustice! Ozali na problème ya santé ki mambangu na centre hospitalier Dominique Leker bako traité po bazali na ba pareil o elongo bani bolanda sports oyo. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali ko boma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Leker eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Leker okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Leker prise en charge ezali assurée. Et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Leker ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Leker te. Otuni ngai centre hospitalier Dominique Leker ezomi wapi
Boki Mambangu na quartier Joli Park, avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda Kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki Yo mutozali na problème ya poison, cancer, prostate, hernie, pe ba maladie misusu ezala pese to pemba sous solution eye grâce ya tradi docteur Jean-Claude azali ko traiter kaka na bokoko bolanda élément o. Mwana Congo, solution pona ba maladie oyo etungisa bino tango molai eye. Yo mutozali na problème ya cancer, poison, diabète, prostate, omitungisa malisusu te grâce ya docteur Jean-Claude oyo azali mutoto ya Maniema, c'est-à-dire congolais ya solo azali ko traiter ba maladie oyo kaka na banzete pe makasa, c'est-à-dire epana ye bokoko nde bokoko. Na oyo etali poison azali ko beta yango dada akosalisa yo nanu teste soki osanzi kaka le même jour apesi yo bakisi pe poison epakati atretaka ngo kaka na mokolo moko. Bino ba oyo botungisami na maladie ya sucre ata ematiti na 1000 epana ye ekokita azali kokitisa sucre na yo ekozonga normal. Bongo batu oyo banyokwami mingi na prostate bomitungisama lisusu te azali kobeta ngo dada, c'est-à-dire na 3 jours ya pamba prostate na yo ekei ata bachaki yo basonde akolongoliso basonde wana 3 jours ya pamba prostate esili. Pe na oyo etali cancer ata pote esalaki yo na libele azali kosilisa yango kaka na makasa ya bokoko. Bongo oyo etali hernie okende na yo te ba opere yo po bakisi ya bokoko oyo docteur Jean-Claude azali kopesa ezali kolimwisa hernie pe okomi normal. Bongo bino ba oyo bozali konyokwama na mbasu pese bomitungisama te docteur Jean-Claude azali kotraite yango kaka na makasa ndenge kaka bakoko bapesa ye mayele ya kosunga batu. Boka bino moko ndenge aexplikaki. Ngana za docteur Jean-Claude naza mutu ya bokoko ya biso ya Kinshasa ya Congo. Za ndenge bakoko batikeli biso mulembo oyo nalingi na lokaye bino pasi bakutungisa mingi na maladi ya bokoko. En tout cas, il y a un bosso. La scène na mutunyo souvent dans la problème ya poison. Là dans soirée. Ya est. En tout cas, poison ndenge tunsa bino na minute oyo. Bana sonya kango journée moko. Na opeso kati simbala moko kosanzi na usundi. Na traiter les sous cancer libère. Cancer de scalp. On comprend. Na soigner nyonso sans problème. Na soigner les sous prostate 3 jours. Na ebiso 3 jours en tout cas. Na soigner mbasu ebandeli na soigner yango journée moko so ekomi na pota osala kama batunkie esila. Welisa benga docteur Jean-Claude na numéro oyo okoyamba yeye moko pe akoya kosunga yo esika ozali. Docteur Jean-Claude asuki kaka wana te azali pe kotraite éjaculation précoce, infertilité ya mobali to pe ya mwasi pe ba maladie misusu. Bozela te maladie ekoma yo makasi pe oluka ye kasi tangu kaka ozali na ebandeli. Welisa benga docteur Jean-Claude okozwa solution pe santé na yo ezongi ndenge ozalaki. Boyebele o tolobaki te awa tembe ezali te po maladie ezali kosila. Oyoki Ozali na posa ya kuenregistrer maxi single album Kimambangu na 14e ri na studio Liloba okokisa masoni TP album na yo ekozala na ba norme po bazali na ba matériel ya solo bolanda élément oyo. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye. Yo
ozali na besoin ya kobimisa album, single, maxi single, kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki, c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te, ebongo bakita, ebongo ba micro, okokutango esika mosusu te kaka na Studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te, awa tobetaka na biso mopanzi te, po nyonso ezali na kalite. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis, nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na Studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta matata na Studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix a cause ya bappareil sophistiqué oyo ezali awa, prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo lelo bopesa merci na équipe rédactionnelle pe technique o bazalaki wana pona kosala musala kitoko. Na sima caméra tozalaki na Torres Atibu azalaki assisté pa ya Benedict Kapende pona kotala ndenge musala ezali kosalema kitoko makasi kasi. Tokomi na suka tika to rappeler bana nyonso ya Église Peniel Maranatha lobi ekoyinda célébration 4 ans d'existence ya Église kozanga tenga na kozala ebongo yo. Tokomi na suka kaka nde tolobaka eloba nango maître Billy Malouwa Cléophas. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Boyoki ngana bino tokutani mikolo ezali koya te.